Insulter, c'est pas mon style en fait. C'est pas ton genre. Ouais, c'est pas aussi mon genre, c'est pas de mon éducation. Oh, ma mère, que son âme repose en paix, à Pesanga. Donc, les éducations ont été. Maman Chacha, Azali sous victime. Na rappela ye kaka que 1000 fois papa wana oba fingara Bernard Tola, maman na ya ozala bonne na ye. Donc, azana niveau wana te. A komi non, tala na vie maman na vivre. Na vie aye Bernard Tola wana oba fingaka. Donc moni mo carré carré so pozi bana ya Bernard wana osangisi bango nyonso na bana ya mama wana omona ka tozana décadence. Pourquoi maman Chacha zo fingama? Maman Chacha fa kaza la maman moko exemplaire pour les kaba maman ya ba youtubeuse nyonso parce que elle est une servante de l'Éternel. Tonga to die ba mune na nzambe na ye à travers sa fille changement ya mwana na ye ngela parce que maman Chacha o asambelaka. Surtout pour na femme insensée, nazo répondre en gros vraiment. De 1 Olga Kabelo na ba émission na nganyos sa fingi na maman on a dit déjà c'est faux. Na ba live tout ngana zo landa jusque là nan yokité. Koloba na maman Chacha za escroc, eza qualification, eza insulte te. C'est très important. Il y a des choses où Esengaki Olga Azonga. Premièrement, neti kaya garçon au ba posta qui soit disant les kangunaï. Ngana recevoir maman ya garçon wana qui est faux. Un garçon wana c'est un homme marié premièrement. Aebi Olga na vie na été. Mais ba yibika photo mon internet ba tie o likanga Olga Kabelo. Dans ce cas, yo mutoza ba audio à Olga, ya kindumba ya Olga, ya makamba mabe ya Olga. Et c'est simple. Balancer ngoye mon pas lobi, balancer ya cheya ki achaki ya yo po sanini o cheya. Donc jusque là, biso tout oyebi ke na réseaux sociaux soki bazo accuser mutu son preuve à chantage. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, bienvenue dans votre émission Le Code de Bonne Conduite. Voilà, Le Code de Bonne Conduite, cette émission qui a l'habitude de vous amener de bonnes choses. Nous sommes le lundi, nous sommes depuis la République démocratique du Congo, plus précisément, nous sommes à Kinshasa. L'équipe technique est allée présente à Awa, réalisateur Wazanakati, il y a émission Nabiso, Lelo Moto, et les sous-sous-copé, maman Olga Kabelo, Olga Kabelo, encore une fois, elle nous amène des choses oyo nano et bima kité o nano et kota kité na réseaux sociaux o nano boyoka ki yango te na émission oyo biso to ko proposer bino yango. Mais sur cette émission, naza toujours na inquiétude pourquoi les gens continuent toujours à insulter Mama Chacha. Raison nino et zokotinda ba tu vas continuer ko finga mama wana. Est-ce que c'est important? Est-ce que biso to ko fana pena analyse boype to fandi du début jusqu'à la fin to tche komba mama mon boype to bando finga? Non, nous savons tous que nous sommes bien éduqués, bien élevés, mais vous devez aussi comprendre quelque chose. Mesdames et messieurs, il faut que na source, vous devez bien comprendre les choses. Botalaka émission kaka na ba attaqué. Mama Olga Kabelo a lobby azosilisa makambo bato bakoka kosilisa te depuis bané ebele lelo azosilisa bato tembe ekosila matière eza awa Sarah azana 4 vérités oyo que nous avons appris. Il paraît sincèrement moi je peur de peur que l'Obinaz l'a interpellé. Je veux rester professionnel, une façon ya kosala musala nanga, mais j'en profite pour dire un grand merci na équipe technique on yoso bazo ko accompagner biso mokolo alelo. Un grand merci na ba meilleurs abonnés du monde. Là je vois maman Nathalie, Nana Moussibou, président Bébé, Angelos, maman Fatou, baza tellement ebele Saratola ako edenga une façon ya ko continuer na liste ya batouana. Je vois mon papa depuis la Belgique wana papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka, mon panzi à maman Bijoun Ketani, une maman avec une tête bien faite, donc c'est-à-dire là où réside la confiance de papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo. Maman Zozo, la femme de papa Mavakala Nzinga, Nabengaka maman Zozo, la cour suprême. La Cour suprême, Maman Zozo toujours à Bongwana, Papa Noé Mavakala Nzinga, Maman Deborah Lubanda, Kiloba mère à Calgary, c'est-à-dire ainsi dit, ainsi fait, Maman Deborah Lubanda. Merci beaucoup, Maman, pour le passage conseil Nayo. Un grand merci à Maman Yvette Mbangu. Merci, Maman Yvette Mbangu, pour le passage conseil Nabino. Un grand merci aussi à Tekai 09, Sarah Kianza, je te salue, Eliane Kazimoto, et pourquoi pas Lisette Mata, la Tata Moussa Banananga, Fifi Wechi la star.
bon des livres ceux qui te le langage moko okofongola awa toi na plateau te toza bongo na résidence ya Sarato là une façon ya kosala la bino mosala na ndenge esengeli. Derrière moi je pense que il y a une personne au bomoni wana et bisika boni le monteur na kombo ya Bochwale azawana azosala mosala concentré na machine une façon ya pesa bino makambo bino bolingaka mingi. Mama Kabelo atindi lisusu biloko nini et pas Sarato la po asola na bino ensemble na bino bon de livre fongola na pesa wabe Sarato la mbote tola mbote tadi mbote na bandeko nyos tu o ba olanda biso de partout ba mbote mingi makasi mingi na ba meilleurs fans du monde. Voilà. Tout ça na moi oh to célébrer 3 anniversaires t'as dit il y a Célia Kikela joyeux anniversaire joyeux anniversaire na maman Nathalie Nana Mosibu joyeux anniversaire à toi et puis joyeux anniversaire na Pamela Kabela Wetu moi au biso to fêter penza batumi sat babotama ki na moi oyo na ba meilleur fan du monde. Alors merci beaucoup pe na ba sponsor na biso na Natakaza CP ça voilà. Nayebi ke bozo benge belé pour na mama pangu bo pesa biso temps tozo katela bateau basombi tellement basombi ebelé pour na ordre bakata na nu bateau basombi bazwa et ba continuer vente. Donc apparemment vente eza na moi stoppé mais ba oh déjà ba solo là qui na maman nana ta casa tona bata bureau ba relivrer bango je crois ba okende semaine prochaine ko ça la visite à Souka et puis ba effectuer ba achat na bango. Merci na Majabu Gospel deuxième édition ezobanda kala mingité et un grand merci lisusu na Azir Mafuta bana mibali Gam Molato, un grand merci na Fondation Sarato là, merci na Jimaji Kadasa pour la bataille nengozo brisé penda Grèce na banzoto abato en tout cas merci. Et puis merci les sous na Tata Po Efapekato l'influenceuse. Mais Tata Po mutu moko abengaki ngai ka bato bazo finga ka biso mwa mingi wana abengaki nga Sarato la abetela biso tolo Tata Po est-ce que Tata Po ango azalaka lisusu est-ce que basolo la kaka na Tata Po a bloqué ye ayambaka ile na tindela ki audio na moni lokola Tata Po a bloqué nga ye moni nga zana aweba no mukolo ninga bano fina telefone a bloqué nga te a bloqué deni obetela etolo tosolane chaque jour nzamba sala obetela etolo moi trop lobi kuta kotenga suba plan mususu donc ye penza elle vraiment c'est ma sœur voilà donc on a betela ke bunda tolo ya tolo boya Efapekato ma grande sœur chérie. Et merci beaucoup Pélissus na couple Roy Bondo, maman Mariam na papa Roy, nzamba bakisila bino ya mingi na obuzo sala na ba vie ya batu. Et merci Lissus na maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Na moni bongo Amelia Mweba la private de Orlando Domingos. Amelia Mweba. Ya Tongo. Un grand merci na président Charles Tamboué, merci na Jenny Bet industriel, moi c'est à Pembe. Des big salutations à l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Bambo Tebele na Bochwale, notre réalisateur. Et Bambo Telissus na bon délivre, on sait qui derrière la caméra. Pourquoi pas na président bébé, na la présidente maman Nathalie. Na pesibino Bambote na ba na team Olga Kabelo nyonso pesi ba Bambote et puis Bambote belé pe na ye moko la femme entrepreneur Olga Kabelo. Voilà, Sarah, la toute première question est Yelingaka Erio au Bimisi Makambo team. Ou soit je suis intéressé, j'allais dire na au lobby Makambo team Olga Kabelo parce que team Peniki et Bandaka boina moto makasi mais lelo ozali na ba résultat yo yebi est-ce que avant au kota pena na mozindo ya Makambo parce que yo za na 4 vérités et bandeliti na mwa katikati pour suka na ngoto yebi na noté aux 8 ans ya ko kanga ba paramètres na nyonso po lobby erreur za la te Sarah au sentier Périque oh Périque bien oh na moni za ba mèche oh yo ba kanga kawana Périque a boye pesa là zali on a vu na so za $500 non zona oh PK Olga oh Olga Kabelo bien
Adassa YouTuber. oyo eza ndeko na biso mwana mwasi aka na TikTok asomba babiloko bameshe na ye eutaka Nigeria. So osali commande asaleli. Ok. Donc voilà, t'as dit pour nous répondre yo. Premièrement, Olga aza na ba preuve ne na maboko. Eza différent na ngolo ba mama ba team Niki. Niki aza robete la absolue solo mais il y avait pas de preuve. Mais quand même tu banda croire na ye na communauté. Mais Olga ye moko mutazo ya koloba. Alobi après ça nini atie ba preuve. Donc c'est différent. Alors kokota na likambo muto aza na ba preuve ne na raisonner na maboko. Attends ba mona ke bato yo bazo accompagner vérité. Ya mabene nde to me mama na mamba lukuta mais o eza makambo eza vrai bato tout ba mona soka alobi likambo a balancer preuve. On comprend. Donc que lobi suka lokola ni team Niki c'est difficile parce que Olga déjà a vrai na ba propos na ye, aza vrai na ba preuve na ye. Mais Sarah Olga et si akindaki déjà liboso il y a bazuzi oyo pe nakanisi naza na deuxième émission, j'annonce déjà deuxième émission oyo ezali lokola droit de réponse ya Sarah Tola parce que sur cette émission on a ezali beaucoup plus on a parlé de Sarah par rapport ya appartenance na ye soutien na ye oyo par rapport ya musala na ye azoko sala na nzela ya maman Olga Kabelo. Deuxième émission et kozala uniquement pour na yo face il y a ba chinois parce que ezali ba question ba chinois ba tindinga pour na yo plateau na ngakiti o mo ete kama s'il vous plaît na yebi to kosala ngo wana ekoza question ya ba chinois ba tindinga pour na tout na yo question na mais na deuxième émission pe kozangisa retour na ngate que bakiti o to sala ba émission o eza combien après na bakiti ya bato ba vandela yenga na live ba prix ya bakiti ba non le mal est que tout au début il y a émission moyenne à côté bilo misuzate omoni ceux qui sont véridiques ba tout o ba affrontaka réalité ba s'affichaka toute personne qui se cache derrière une personne ou toute personne qui se cache derrière le mur ou bien le porte pour que abimsa kaka mungongo pour insulter, excusez-moi le terme et ezalaka ba voix ya ba lâche. Ce sont des lâches qui font ça parce que a yebi qui est moyen à s'afficher boezate il faut à la sima po ba finga très bien wana nga nazoya yango na deuxième émission mais aujourd'hui Sarah akine déjà et pas ya ba juzu akine déjà kofunda pourquoi ne pas seulement afana kimia azela kino la justice et ça la musala na yango babenga ndeko na biso Karine oye akenaki kofunda ba mettre à la barre baba luka moye ba samba ye na ye au lieu ya ko multiplier des émissions nuit et jour. Non, comme multiplier émission nuit et jour c'était important. Parce que justice est un élément monté dans les réseaux sociaux. Makambo ye na réseaux sociaux. Voilà. Il faut que ozonga o se justifier to éclaircir communauté na réseaux sociaux. Justice ndeko katela mino sko likambo baluka bayeba ke yo finganga epona nini yo salaki ebo epona nini. Mais bato siko communauté mobimba ba na réseaux sociaux. Je pense que bo sala na justice na caméra te po biso to monaka. Alors ça c'est très important. Il y a des choses o esenga ki Olga azonga. Premièrement neti kaya garçon o ba posta qui soit disant likangu na ye. Ngana recevoir maman ya garçon wana qui est faux. Un garçon wana c'est un homme marié premièrement. Ayebi Olga na vie na été. Mais ba yibika photo mon internet ba tie o likanga Olga Kabelo. C'était important à l'écart abanda ko expliquer ce qui réellement si makambo batu ba olo ba suriller ça vrai. Mais jusque là Olga osenga ka ba preuve. Abi meto swana ngana on tia ba preuve. Abi na chaki ba preuve wana pour que azo ata courage olobake ngam na bandaki Olga te Olga emoro mutabandinga amisa nini amicheli ba Olga mutabandinga achaki ba voix na ngato ba audio na ngana ya mama na nga. Alors dans ce cas yo mutoza na ba audio ya Olga ya kindumba ya Olga ya makamba mabe ya Olga eza simple balancer ngoyemo pa lobi balancer ya cheya ki achaki ya yo po sa nini o cheya ye. Donc jusque là
biso tout toyebi ke na réseaux sociaux soki bazo accuser mutu sans preuve ezaka chantage toyebi kopa en ligne. Donc déjà ezali une façon ya koluka kolata vérité maquillage pour que les gens ne comprennent pas nini ezokoleka. Mais question on a osenga est-ce que yo na ndako no ozana lutu parce que ngami koleza bongo bo tezela bozo yela biso awa na réseaux sociaux kofinga batu kolobela ba via batu pendant que bino moko peut-être biloko misusu boza à mesure ya kosala ngo te mais bozali bato ali boso ya koluka kopesa bato ba leçon non solo na yo olukelinga ta olukelinga même ata moi 5 lutu oche awa même ata 5 lutu ochelinga nanu awa na bakanya yobi kanya jana no 5 et puis ezala ya yo s'il vous plaît parce que bino na moni oya Olga te ma tangwana tala pe e ya marketing na sima e ya na griffe nango tala Sarah nga na che awa kocha te fo chaba mona griffe nango te non griffe nga na ocha griffe te ngai nazaki na besoin na yeba soki yo na ndako na yo pe ozalaka papa la kiselanga ba tala la kiselanga bango balutu nanga o balutu po bino balola ngo kuna batala o versa tala te na biso pe balola tala griffe te tata ya na griffe na sima zela kasi non tala ya na griffe na sima tala lakisa bango su oku zambi wani po na moni bokomi na moi banalité moi trop na réseaux sociaux allez bokoya ko bando finga batu bino moko bozana yango te sara soza kana balutu te na lingana salo makamoko ana plateau obiki na sauté de étape o lipa te lipa te pain gris pardon pain ya evi kuna te na to na pain mama chacha pain evi ngai mutu na tuna mituna pain karashika yo lingi peni nga mutu na zo na mikolo nga pe na salika provision ya pain karashika pain evi pain mama chacha yo oza na Afrique babiloko eza na Europe yo dozolangwa oyebi te ke toana ba grand alimentation eza na kosala bango publicité te mais toza na biloko te uta Afrique du Sud eza na OP e uta ke États-Unis ngana na muta bat bachela nga ba glacière ba boudin wana na pesi mbote na Jenny Beta industriel ba glacière ba boudin e uta mikili. Mais aujourd'hui Sarah au regard de tout ça pourquoi moi elle n'a qu'à besoin de une question nazonga moi si ma pour bien réfléchir pourquoi aujourd'hui Maman Chacha azo continue ko fingama pourquoi bazo finga maman yo ozo sola na maman Kabelo est-ce que au meki ko tuna ye question o te pourquoi maman azo ko fingama nuit et jour et zo sala pena ki to côté c'est très bonne question c'est une servante de Dieu très bonne question j'en profite de ko répondre pour na batutu o baza ko se poser ba question surtout pour na ba femme insensée nazo répondre en vraiment OK de 1 Olga Kabelo na ba émission na nganya sa fingi na maman on a té déjà c'est faux na ba live tout ngana zo landa jusque là na yokité koloba na maman Chacha za escroc eza qualification eza insulte te bato bazwa ki moi temps ya ko vanda ta na bande de l'école kokoma pe ko comprendre leçon ou matière ba comprendre que koloba na muto za escroc oza muyibi eza insulte te eza qualification tu me qualifies d'un voleur d'une voleuse ozo qualifier ngai escroc sur base de quoi pourquoi on est en train de qualifier maman Chacha escroc sur base de quoi sur base ya 1000 €. Voilà mais ça quand même ça et puis la qualification est permis la qualification est permis et surtout so eza na soubassement maman Chacha ya osenga na mbongo ba défisaye pona pesa mwana na aya na mensonge une servante de Dieu des deux mbongo na yo tadi obombi yango na sac après mukololingo ki ofuta nyo mbongo emona na te c'est-à-dire bampuku bakokota na ndako balie ka mbongo voilà pourquoi là où kombo ya koloba ke maman Chacha a escroqué c'est une qualification eza insulte tenenge mwana finga ba parents ya bato et des deux bana problème na Olga fingi na maman wana te moi également naza na difficulté à finga ba parents bana mibali ya bato voilà
mais je qualifie na o na mon net evi na qualifie qui est de l'irresponsable na makambo ebele et puis na qualifie ye de gigolo na makambo ebele parce que un irresponsable na ndenge nini Sarah irresponsabilité na ye ya liboso tant moi si na finga bat pourquoi pekisaka te akataki live te yoka live asa fingi batu c'est bon so akataki live wana na début tant susu olganga ya émission te à monaki na live te parce qu'il était au boulot yoka t'as dit yoka on se connaît mobali wana azana un mois dire te et pas ndeko na biso a moi si pourquoi parce que ayebi oya ya koluka pe pandeko wana OK lelo sur 100% ya ba réalité ya mabale belé eza ya ba avandaka na epone lo andimi pe po mutu to le bebo ba robota neni eza na mabala kutu batu baboti bana mibale mais mobale ana balobani ana projet na emoka yela ki sora ko kisango pesani asima ndila kende so comprendre donc eza insulte tengana na finga po bango nde ba finga mibala batu so ba mutu munene nini voilà les insultes imbéciles ce sont les insultes mais la qualification est permis ba qualifier que loko na ndengo zo monelela ndengo saleli analyse je te qualifie aux amuyibi voilà comprendre alors voilà na angle ya Olga ya 1000 € nde mama wana mama Chacha akoti na kati ya qualification pourquoi mama Chacha zo fingama mama Chacha faka za la mama moko exemplaire pour les kaba mama ya ba youtubeuse nyonso parce que elle est une servante de l'Éternel tonga to die ba mune na nzambe na ye à travers sa fille changement ya mwana na ye ngela exception que mama Chacha asambelaka mais comment cette mère permet à sa fille ya kosala ba live ko finga batu na bébé na maboko ya za na kati ndako na oyo kane pomo na gangaka ayo kane ngazoloba mais est-ce que dire que c'est permettre à senga ina no autorisation de pas maman avant ça là ce qui coûte à senga autorisation c'est plus grave tena tuni parce que lorsque tu dis comment une maman non ko permettre oui ko permettre ça d'être ça l'émission boye que maman na ngaza ndako asepeli na ngote abima yo loba no bokate émission OK c'est tout tokokata toloba pour donner ini na auto salaki to sani toko supprimer et les kate voilà si réellement Evi akatisaki la fille émission anga yebise supprimer yango parce qu'au fingi eza na ba valeur na yote oza mwasi libala émission ezaki eleki bien tanga sara be émission finga mama na zala wana na chambre yo kaninga azoganga azofinga bibemba bana batu azofinga ba mama baninga dernièrement auto finga mama Gloire Langiti Soulard. Moi, si je suis soulard et ndumba maman na poto. Voilà les insultes. Nga finga maman na ala musa na tombo. A finga papa nanga. Est-ce que nga finga papa na ede ana tanga kumba papa na media. Na ko finga te. Po nazana ba élément o ya ko. Po ye omoni batu ba yeba karashika te karashika elle est du genre de fille katine azana éducation ata ya mokete ayebi kofinga ayebi makambo nyonso to mabe so koti na je na ye ya mafinga okokete bokofinga na commission impoli lokwa ye olata identité na ye mais yela ye talisa vie na ye ba vérité a supporter yango te oso comprendre alors ngana na tante ya ovana na banofinga mama ya mutu to papa ya mutu mais ko titoyer ko critiquer, ko qualifier, c'est permis. Je le ferai 1000 fois. Parce que ko qualifier mon tout qualifiera. Si ce qui est à moi, ça ne va pas. Nakati, tu peux qualifier que. Bah élément oyo bazo ko reprocher mutu, tozo ko retrouver en Nakati. Nakati na oyo la kisara ke mutu aza moyibi. OK. Par exemple, to vandina tadi ba na moni téléphone moko ezate. Tadi tozai ka biso mibale na ba téléphone na mesa téléphone ezate na pe na preuve te ke yo mto yibi mais na koki ko qualifier de moyibi parce que tozala ki ngana yo oui qualification ezalaka toujours accompagné na ba effet o tozo monela la minute wana voilà donc je qualifie na ebi pe ko titoyer na critique mais insulter c'est pas mon style en fait c'est pas ton genre ouais c'est pas aussi mon genre c'est pas de mon éducation oh ma mère que son âme repose en paix à pesanga donc les éducations na ngate maman Chacha azali sous victime à part cause à la victime parce qu'elle est irresponsable de sa fille aza victime les sous ya tout se paye ici bas
Ndeni wana tout ça. Oh mwana nazo ça asala na ba famille ya batu, ya ba maman ya batu, na ba parents ya batu. Sa mère aussi elle mérite les insultes. Quelque part nous sommes des humains. Tous son nom de sang rouge. Mais la Bible dit, ne rendons pas le mal au mal, Sarah. Biso to ba pasteur te, je suis désolé. Pour ça la Bible dit que ne rendons pas le mal au mal. Vous comprenez? OK. Maman wana azo futa makambu mwana na ye asala batu. Asala ba famille ya batu. Ebi ke ya lelisa batu ebele. Alelisa batu ebele ba mampata wana ta senga bango ba pardon mais ba mère wana ba fingama et souté chokaka ba période ezaki ke ya postula kina mobile na ye. Ba salela bango ba campagne on sarana te. Vous comprenez? Donc oyo loni yango ozosani ozobuka bafali pupa wana afingi batu ya kosakana te, elle mérite. Maman na yazo mérité pas kota ba miniature, maman na yazo mérité pe ba finga parce que toza batu toza ba humain to ama bende te to ana mitema ba maman na o bango ba yoka ki maman ça pas me koyoka ngono ndambu comme ça tanga mona ki mwana ngani nga finga batu ba yoka passion nga na yoka lelo na sani banda yo na bando pekisa na pekisa ye ameka lisute. Voilà. Tout se paye ici ba. Donc maman na soka za synonyme à ma finga. Bato bozo sala ba émission que bato finga maman wana aza angelouté. Maman Chacha aza angelouté. OK. Maman Chacha elle mérite les insultes. Pourquoi? Parce que elle ne mérite pas les insultes. Te azo mérité. Ozo lo ba bien mais ceux qui au ba ke azo mérité ba. Azo mérité pour tout se paye ici ba. Moi na finga ba maman ba tadi. O monde yo za wana. So ba fingi maman non. En tout cas, on peut tout faire sauf ça. Te yoka, so ba fingi maman non. En tout cas, okoswata katikati ya communauté ba soutenir yo. Yo finga non maman mutu te. Baba ndo finga maman non ndeni. Omona, eloko yo sala na muninga te yo ba o permettre ngo te ba saela yo ngo. Jamais. Non. Mais muto afinga ka ngana yo auto na chango. To na chaka déjà auto finga bemba mama Olga awa naza nango pe zoba mama Olga za mama te azo mérité ma finga na toura mama Chacha nde ke bako fingete apparemment ezana batu misusu ko finga ezaka normal batu misusu te yango nazoloba donc pona batu mususu karashika soka zo finga batu to normalizango mais c'est batu pe ba komi kozong sele ba retour et komi o bozo ko s'acharner na maman ba s'acharner ka na mona ya uto finga mama Gloria langa ti ponya finga ka Gloria tem to sa ile émission aseka mwana muninga kufi amelela ngo champagne audio wana mama nyoso so ayoki yango ayoka mutema pasi skoti asala kango arrestation na yo pe na uta ko tala sur vidéo mo buyo tala biloko aluba et ça inga pasi. Bon, moi personnellement, c'est que les gens peuvent, et puis à l'époque, nga na na problème na été. Na uta ko télé na babitumbane mo azaki na ngwana côté là mais makamba nikeye na la muki akomela ngate abenga ngate na moni ba mo sa l'émission bando finga ngande ko na mwasi ya Kishasa. Et comme il y a rabiso que matière na version A yo na version B. To benga na rat. Saranga ku ba ebisinga boye ngabi te akosi yo. La vraie version. Ngabi. Comment kolekela nga na télévision boye. Et puis moninga ucho côté là yo. Mais so ko tali be mission à sala na arrestation nga. Te mais moi personnellement nga na kota kananga babilo. Ta mobino bolo bake. Sarah yambi Olga bazo finga mama Chacha na chaîne nga kune na za boye mutu nyosto finga mama Chacha na live nga na otika nga bokende ka na chaîne na ebotala ba émission oyo asala sala pour na famille nanga bokende ko moi sincèrement na landaki vidéo na la victime ezaki Papa Diego a été humilié na émission wana. Et je me suis dit le pourquoi il fallait donc Salema Kabongo mais question maloba oh yo utoki oloba awa nazaki na besoin na tuna yo question mais est-ce que c'est important de faire passer ba biloko wana à la télé lorsque batu bazo ko manifester ba mécontentement na bango na comportement mobo ya mabe ndeko moi si afficher liboso na bango? Non tati nous sommes des humains. OK.
tout le monde est libre. Soyez au supporter, mutu soit supporter. Soyez au limbisa yana batu musu ba limbisa ate. Toko obligé batu wana nyonso tout toko mana bango penser moko mutema moko idée moko. Non. Ce qui est vrai, la maman de Karashika, elle mérite aussi les insultes sur les réseaux sociaux, comme tous les parents qui ont été insultés par sa fille. Et ça logique. C'est que la différence c'est ça que on a fille comme ta finga. Ouais. Mais oh ndeza batu nde bazoko. Oui, parce que bazongi saka mama banga na moi na sala na ba parents et baninga. Parce que netingai so na bina finga mama cherche bi internet mon baba aussi piraté. Et ça on a calculé à penza. Elle te wanande elo penga na sambelaka etika loko mate. Etika loko mapete. Na rappela ye kaka que 1000 fois papa wana o ba finga Bernard Tola, maman na ya ozala bonne na ye. Donc azana niveau wana ti. A komi non tala na vie maman na o vivre na vie ya ye Bernard Tola wana o ba finga ka. Donc mon mo carré ça so posi bana ya Bernard wana osangisi bango nyonso na bana ya mama wana omona ka tozana décadence. Mais moi je suis aussi live moko dernièrement qui se disait que obeta katolo ya bande comme yo za na bande côté tu as été abandonné na bande kona yo. Oh papa na obeta tolo na nga est-ce t'as dit est-ce nga sina sala émission na obeta tolo bande ko. Je suis la seule ngamorum na loba que j'ai été abandonnée par ma famille. Quel ne connaît pas beta tolo a. Mais na lobande vérité. Pour papa wana za envie, bana boti baza envie. Donc ba komina na niveau ya bana Charlotte té. Donc to sala ngop na différence ndenge wana ke ye Charlotte. Na maman. Non. Maman Charlotte. T'as dit. Tu sais. S'il vous plaît Sarah. Sarah, omoni eloko naliaki na rappeler ngo pe batu. Natinga sko boye. Na zongi sko na be mission na comme image comme ozonga na be mission la fille à ça. Donc omoni ba dérapage na bando dérailler na fungwa. Te ko fungwa mate la tola. Moi je permettrai pas aujourd'hui wana ba ligne mususu. Nga maman na so azaki en vie, anga za loi maman n'était. Ma mère a étudié. Ma mère a travaillé dans le parlement. A travaillé dans Lito, a travaillé na papa Mobutu, a travaillé na papa Kabila le père. Vous comprenez? C'est une femme battante. Maman a Azaki na business té aki bureau. Azako salane, voilà, Azaki cadre, cerveau. Azaki au sala parce qu'Azaki temps à l'école. Sa mère Azaki nan. Maman Charlotte a salani na vie. Elle était qui en fait? Le rabino bokundola ba mama batu na ba cimetière bon maman no azana bon lelo irresponsable. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait pendant sa jeunesse? Sarah, elle a fait quoi? Sarah, je disais tantôt. Pour gérer na nubano yemora boti. Aboti bino lora nyoka bana nyoka. Soka make pasuki simba motema toleka. Siko nino ya sa sala na musala na Congo awa. Elle a étudié où d'abord? Voilà, Nazaki n'a besoin na fongo la parenthèse moi quand makambu yozo lo ba. Moi c'est mayele, moi c'est obatangité par la scolarité de ses enfants. La femme a repé sa bana na eka oyazo. La mère femme la belle femme du monde. Nga batangi singa ba parents nga ba la importance à kelasi. Voilà pourquoi nga pe na réussir scolarité à bana. Bana o nazo réussir scolarité tant pe ba okola ba yeba valeur à scolarité o mona ndenge chaîne ba ndenge mona ba loba ke bango famille na bango nyonso ba licencié ba tanga oyebi ezakani eza baza mutu moko a imposer scolarité na famille vous comprendre alakisa batu nzela boti bana ne pe balakisi bana donc au moins na batu ba benga ke famille ona ba famille ona bango tout ba licencié eza loi ya antenne moko a imposer ka yango ekoti famille mobimba yebisanga siko tadi yondo zawana ba parents no ba l'action importance à classe té otangité na vie o salika vino ka loyenge yebisanga bana oboto pesa bango ni même langage tu vas sentir que langage est trop vulgaire terre à terre yango na bi o pesa bana noni les meilleurs nino yo zalango pesa bango ezate ka yo zalango yango pesa donc ça montre telle mère telle fille. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola. Nazaki n'a besoin de faire la parenthèse oyo. Le YouTube ne peut jamais changer ma nature. Merci beaucoup bon délivre. Les émissions ne peuvent jamais changer conduite nanga.
ni conduite ya Saratola. L'entourage ne peut jamais, moi t'as dit, m'influencer, ni ma soeur qui est à mes côtés ici. Je regrette, moi t'as dit, je regrette aujourd'hui de comprendre que Tozali na communauté Oyope Bande Komisusu Bazawana, ils sont derrière le bêtise pour encourager le mal. Lorsque vous vous mettez pour insulter les gens, entre autres moi, que vous me mettez là, na table, bolingi, bo banofinga. Je vous informe déjà parce que botalara ba émission oh mais bosala semblant. So boké na live bolobaka. Totalaka kutu ba émission te, tokotala kutu te. Siko boye baka makambo bino bobengela biso ndenge. Le message est comme à place boza. Bande kona biso, ba maman na biso. Surtout le maman parce que moi à 80% j'ai reçu beaucoup de appels au Italie ba maman. Ba maman, s'il vous plaît, lorsque vous appelez, t'as dit na téléphone naie, commencez d'abord par me saluer. Je suis votre fils, j'accepte. Je ne me permettrai jamais un jour de manquer une maman respect ou maman mobouépé a manqué un respect parce qu'à mes côtés, Nazali n'a pas maman ou Bazali a vertu. Vous voyez maintenant pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes, femmes insensées. Ouais. Vous êtes une mère, vous venez pour défendre une cause d'une autre maman. Mais lorsque vous appelez, vous avez na insolence, na impolitesse, na injure, na insulte. Tocha bino na mulongo ya batunini. Excusez-moi. Ben sensé kaka. Tocha bino na mulongo ya batunini. Moi, on m'a pas éduqué comme ça. On m'a pas élevé comme ça. Et vous, lorsque vous venez, Yaya, na Kinshasa awa, so tuni question. Na Kinshasa te na Congo. So tuni na YouTube. La fille la plus impolie, il y a YouTube. So tuni question, on va te répondre. Ouais. Il y a certaines personnes, il y a des parents aujourd'hui na banda kuna bango balinga même kotanga ba kombo il y a ba fille misusute. Keba, il faut pas qu'on a loko la fille wana. S'il vous plaît. À comment référence tozali ba donner il y a ba leçon te binope bozali ba donner il y a ba leçon te na ba vie na biso. Moi j'ai de personnes au batala ganga même 3 personnes wana au batala nga so ba binga balobi. Tu vois, Neti, Maman Bijou par exemple, je prends un exemple de Maman Bijou ou Maman Deborah ou Maman Zozo, j'en passe. Ceux qui ba bengi yo pena ba moni geno a Sarah donc aloba ki mabe ah allo yaya bonjour ah et mission na bosali na Sarah eza kitoko mais ah yaya place on a français on a au place qui yango te au moni biso total gabino alors boluka moyen ya kobongisa ah maman merci beaucoup na kateli plus de 5 mamans téléphone excusez-moi ezali éducation na ngati c'est parce que bozoya bozo kozwa venez au bino bozo nango po boya kolata ngo ba ici là ça va pas passer. Na moni place Sarah doit finir moutouate. Na moni place Sarah a fini maman moutouté. Mais allez juste na live, na ba live oignon so ezoleka na chaîne, il y a ma consoeur, ma sœur Karine Mokonzi. So tu live on a du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que non. Bazo vivre dans le monde nini parce que il y a un problème qui est déjà là. Il faut qu'on se le dise, il y a un problème. Je ne mettrai pas Sarah Tola Loba Makambo, Mosusu Awa, on a Koluka, Kosala Makambo, il y a justice et tout. Il y a un problème qui est là. Au lieu de chercher, il y a Koluka Moyen, Bobo Mamoto, Bozo Kosantete. Et demain, ça sera trop tard. La vie est au singulier. Je me répète, l'infraction est individuelle. Chaque moto a refout à bapo cassé na ye na ngambu na ye. Moi quand ndenge za individuel na niveau justice. Na lo la paix individuelle. Voilà. Sarah, tolinga toka bwana bon délivre pisanga ka 5 minutes. 5 minutes à pamba. Mais naza na besoin na yebaka ya suka. Aujourd'hui pe na moni ezana 2-3 personnes moko boliaka na bango pe moi bien bomela na bango pe mais ndeti za pena pour yote par rapport ya défense na yo et pas yandeko Olga Olangi Olga Kabelo, j'allais dire Gloria Olangi, comment on a eu na monoko Olga Kabelo. Déjà objectif est aligné. Non, déjà yeba ngo. Tous à peine à l'émission monsieur za pour ngaza contre. Et belé. Nous sommes pas obligés aux bisognos de placement quoi. OK. Mutu na mutu otala ki angana ngai pona Olga. Supa bino pona ngana soutenir Karashika. Ça dépend de la personne. Mais yango ko peksa amitié ngana mutu wana te poye aza pour ye non. Soto sola na biso bien, surtout ceux za ba collègues de service.
c'est normal. Et ça aura matière et dans les réseaux sociaux. Batumsu bazora ngambo fali, batumsu bazora ngambo niki. C'est comme ça. So il peut matière on décide. Toujours une option de tous alaka. Tu comprends? Mais il y a ma base à la ranine. Ozo côté la mutu, ozo bakisana mafinga. Parce que biso awa nyonso eza ba audio ya Olga. Ba voix na bango moko. Tant tolo ba mama chacha muyibi, mama chacha escroc, qualification anezo uta wapi. Tozo uta na audio. Soto longwe wana famille Sopeka, tokoseli mutelo rote. Ozo senga papa, mama mwasi, baji audio. Mais le lot bazo benge mona musté. Wana tokinde na deuxième émission déjà pour ba bombe za côté. Ozo comprendre. Et c'est ça ngate biso tozo sakani tozo betisa mindule ba concert kaka ba studio oyo nani asalaki musique yo ba enregistraki na studio na Olga concert ndenga zo betisa biso to beta la productrice biso to beta ka ba live yango tozo sala ozo comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec moi, rien à voir avec ce qui personnalité nanga parce que ça ne me concerne pas ni de près ni de loin. C'est notre travail. Tout le monde est libre ya roloba sujet o alingi net sujet monsieur ezoleka ana na monique na lingi na ngate na kokota na ngate na te mettre ko sala analyse nango lobby analyse nango to sala lobby jusque là non na lobeli yango te batu musu pe ba lobeli yango batu musu pe ba pour belle vie batu musu pe ba zala pour sila c'est comme ça ngasko yo ko obligé ngate lokoza pona sila ngana ya kapa sila tona ya kapa belle vie muna mutaoza na batu na ye muna mutaza na place motema na etindi azotinda ye asusu selon compréhension ya mutu na connaissance. Merci. Donc, pour clôturer, bato bozo lobake Sarah atika kofinga mama chacha. Excuse. Soki na bina finga mama chacha. Bosipe anangati. Non na finga été. Merci. Nous sommes en train de faire des analyses, les analyses oui. Professionnelles. Pas à pas, mot par mot, phrase par phrase. Koyoka audio ya mama chacha eza escroquerie. Voilà pourquoi tozo qualifié de l'escroc. C'est une qualification s'il vous plaît. Ozo ngana ba chic. OK? Les insultes. Ata mutu so alinga kene ko se plaindre quelque part. Ah, Sarah Penda o qualifié nga moyibi. Pona nini? Ngana loba te na qualifié moyibi po. Ba audio o yo moko mutu tindaki. Voilà. Famille Sopeke utiwa. Ba audio o bino donc biso to yebi ate do neti makamamu Jacques nezo bima. Na lingi kutu ndeto simba te pokuna na monde to to simbi. Mabe e goza. Toti kaka eto zela yemoko onda ninga yo. Lokola azo nango malembe. Soko lingozo à part ya Karashika. Luka moyen ya ko défendre ye bien. OK. Koya ko défendre te ka po o sepelisa ye batu bayoka yo. Tango zoloba ke po nini ko finga ka mama chacha bo finga Karashika te. Karashika finga pe ba mama wana batu. Baza ba innocent. Entre autres mama Olga pe. Mama Olga nanu ka to ba oswana na ye. Ouais, mama na ye disons. Tozwa ka ndenge moko ti ya finga ki epe ba fingi. Hein? Déjà nganga na finga ba parents batute mena na tchaka pena boui et na qualification. Tant on a le na maman na za irresponsable c'est ainsi tu la qualification tout le monde a exemple na mwana na ye. Aza mwana moko aza mal élevé non encadré batangisi ete bako akoli ndenge wana kaka ndenge wana talaka mutu osenga mutu aide mais sans s'il te plaît. Alors le balora diriger au on dirait check bon na poche na yo sombelanga. Bateau bazang éducation. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, botika kozwa part ya mama wana, yetenda za mama o aleki ba mama tout internet. Ba mama ya ba journaliste belé ba finga ma awa. Tozo mama grâce temo, ebinde ba finga ye. Mama na lokoso wana, mama nzala, akoka non, ba traita pe mama grâce temo de ba kombo nyonso. Siko mama grâce temo za nzete ekuta rata liwa, arata liwa zaki na koma. Siko wala mama te ba mama nyoso bazo finga ba mama te mama Gloria mama te mampata mama te ba mama to ba finga ba mama te donc mama kaka ne mama chacha wana bokosi. Merci beaucoup, ça est fini pour aujourd'hui. Bon de livre tokutani mbalasima une deuxième émission ezolanda biso kana position toza ao bandeko balandi soyez
Bomela. Caution te papa nga na ndako na nga na ba perruque na ba lunettes na bilo ebele kandengo yo nde kandengo tata ngaka ndengo zela nan ngaka ndengo likolo donc lingo profiter pour oyebike na yaki boy. You not abi? You is a plateau you changing abi? No changing. Why? Is maison is high. His plateau is not abi. His maison is abi. No changing plateau. You is profiting high. My profiting changing abi, changing perruque, changing lunette, changing. Yes, I'm changing. Me. You. Yeah. I coming to abi. Well, me changing t-shirt. Yeah. Today même. Today? Yeah, me changing. To t-shirt. Yeah. I'm here. Yeah. Understand no. Oh no, not what. Understand no. Yo understand yo moko sara nazanango. Voilà, merci, ça n'est fini, Dr. Malasima. Ciao.